Bambande pas il m'a passé belé pour que non mon pécho a kendi wapi pendant la mukanda ngam na pese mukanda OK place ni pas ngam pese mukanda dans la majorité et ça basi mais bal me pesa basi mikana facile mais basi pa pesa ka mi bal mikana difficilement et puis le problème c'est que pour la nini na habité je sais pas est-ce que kozanga mukanda na mboko ezali sumu biso ba kongo to mona on est sumu ou bien ezali babé biso ba africain surtout en général. Il y a des na ba cimetière ba bazo kufa na ko ba kufa na ba bazali mikanda kele na monget otala ba bazo kufa so ba oh nyo so teng ba bazali mikanda non kozanga mukanda ya sinumi ko zala soit mutu ko malhérité ko ma papier hygiénique do ba sakala non est-ce que kozanga mukanda na mboko il faut comme ça mutu complexé yango te bato ko ma complexé ba ngomba lingi lata na yo bien kene be fête l'état arrive tant on peut comment. Et surtout na poto surtout na France ana ebi ke mondela pesa mutu surtout facilité. Mboka solution France. Mboka solution ozana mukanda te osala courage na yo kaka. Mon frère Papi Ken. Oui bike masumu ekoma ebele na mokilo yo. Ah mon frère Jeff Fongé. Tokoma ko vivre Sodome et Gomorrhe. Sodome Gomorrhe songili susu mabe koma malamu nde mabe bato bakoma koboma na lokola banyama Sodome Gomorrhe songili susu Sodome Gomorrhe songili susu mabe koma malamu nde mabe bato bakoma kosasa na lokola banyama basi bakoma kobima na basi mibali bakoma kobima na mibali bato bakoma kobima na banyama tala ndenge moto abungisi mayele TikTok ekoma tere ya koswana ye règlement de compte ekoma na réseaux sociaux respect na communauté ezalaka lisusu te yango biso totenosaka bato ya boye Quelle grâce! Oh Nzambe Yesu Masiya akoya lokola moyibi moto akoyeba te soki akuti yo na masumu okotikala ye erango oyo tika mabelanda Yesu soki akuti yo na masumu okotikala ye erango oyo tika mabelanda Yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit Bamabe Nekonangai. Sodome Gomorrhe songili susu Sodome Gomorrhe songili susu mabe koma malamu nde mabe bato bakoma kofinga na lokola banyama Bonjour à tous, bienvenue sur Tolobe la vie officielle. Merci d'être toujours là. Bozalaka toujours ébélé. Nayebi ki bolingaka biso. Bosi bo bandi ko mesana biso parce que nayebi sebi no bo mesana. Po bo mesana. Mikolo yo émission biso ba oyo yango na yango. La fois passée, nayambela ki bino confrère na ngai, star na bino, Kinal Maleko,
Nazi appel, d'ailleurs, dans les commentaires dans l'émission Nabiso, vous avez vu, les gens ont apprécié, les gens nous ont encouragés, et ça libiso bien. Biso to linga ba motivation à boy. Et ça va tellement bien que au sali Moussa Nayo, les gens ont apprécié. Et na CP l'issue bande comme se reproche à landing en privé parce que les numéros ça affiche toujours là. Nul n'est parfait. Tu commettras pas erreur. Tout ça va parfaiter, surtout ça les bosons na bino ngi ko lobate ke biso to na monopole à connaissance té. Tu partageras ka moi connaissance muke to za nango. Et connaissance wana surtout to za nango pe pa na bino parce que tant bozo benga. Ou bozo komela biso bozo pesa biso pe ba idée comment tu recueilles procéder. Comment est-ce que tu recueilles loba o to bosana ki ou bet o to lobite tu recueilles ko loba. Yango to yaka toujours liboso na bino pour na osepelisa bino. Ko sala posa mutema na bino. Tozala a pour na biso te mais tozala ka plus pour na bino. So toza a weza parce que bino bo sepeli bo mona biso. Alors sans plus tarder, non yambela bino invité na biso. Il y a Lelo, invité de tous les jours, Tozanaye, Mikolo, Tozo Kangak, Tolo Belavi, ou à Kangi Tolo Belavi parce que Batouba Bengi va féliciter Alobara tellement bien. Dans l'ingakazo, dégager sagesse moroboé et puis connaissance morobo ou quand même ezoteya. Moutounye sotozo quand même partinaye. Kinal Maliko. Bonjour Yaya. Bonjour Patricia Zoé. Boni. Ouais, ça va. Aspect bon nango na télévision wana kaka ndenge azali vraiment na ebité et on se kola na miliki te zaka ninga ilota elo mote bravo hein na wala nga venanga Patrick Manio na États-Unis 0-0 yepe ba aspect ka boy viona danger Patrick Manio États-Unis ka boy ka donc on landa mikono ko minga ko mulanda nanga yeka. C'est bien, hein? Voilà. Babi faut copier donc voilà, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup Kinal Maleko. Lelo toye, je pense que émission passée, yo moko pe mona ki ndenge ba commentaire na se ba tu ba apprécier. Ouais. Et puis coup de fil en tout cas qui vraiment coup de fil belé, ba tu ba sepeli ndenge loba ki osolo li penza parce que yo za toujours au milieu du village. Merci, ouais. Et ba tu ba sengi les soucis fozonga babi yambaka e mingi abi oh. Bolobi ko tuna sima. Wana penza ya ngonde mikolo yo za nango penza biso na biso. Biso ba oyo to ka koloba. Moni za ki to za pe na émission moko OK à se présenter qui n'enga longwa qui Afrique a comme la qui poto a expliqué qui bisopé je pense que beaucoup landa ngopé à lelo to yeli sikoyo to lobela mwande ka biso to kotara mwandam mabala mabala na poto zo simba te na ebité ceux qui na ba Afrique na biso pe na ba Kinshasa za bongo mais biso tozo basé trop na poto parce que biso moto vanda na poto to lobela mingi marambo ya poto mabala na poto kina les ovanda te incompréhension sur incompréhension na ba foyer ezo uta nini wapi but eza nini eloko nini ezo sala ke mabala ezo vanda te yo ndoko lobami parce que yo mtoza invité hein donc na rotiki loto ya maloba yo dégager penza oyo ko dégager penza to kabiso donc nangina tuna pourquoi mabala ezo vanda te na poto incompréhension wana ezo uta na nini but eza nini en tout cas merci beaucoup Patricia merci naba Batinyo sur Biso na Tolo Belavi, il y a Papigen, il y a Emoko Boss, malgré toi, Boyango, tu as choisi. Papigen, merci beaucoup, Place Ozali. Plateau qui toque aux Alango. En tout cas, vraiment, c'est la question qui toque au Patricien. Ma bonne apôtre aussi mbaté, dans le bango de l'épargne, vérité. Vérité, vraiment. Vérité n'a pas tout ça passe pour montrer la vérité n'a pas tout. Entre moi, c'est tout mon père pour la vérité ça passe. Non, parce que exemple, beaucoup de moi si mon bali a beau quelque part, tout le monde a beau quelque part. Mais à un poto à bomber la moi si, tout bomber la mobile. Et comme il y a un moment où boyer, et bon ça les bala, bon bala ni plus bon ça m'a quand même tout, beaucoup de gens bien la katanda couper bien. Et comme moment bon non, bon on a fait un bien ça bana. Oh. Même ça bana ngatana linga na tuna gopan. Donc yo bomba, ngana biku tu batu bon couple mo na ibi pendant les logo. Moi attends comme ezate couple on a donc moi si à bomba bana mais à no ba ke bana grand terre na yi autant on bien si quoi ezaki ni banga ki po so ki na mais c'est ça vérité dès le départ vérité tu sais donc à bombi pour aligner mobali mais pour me ngezani faut la vérité avant moi la babi la vérité sauve il y a bomba qui vérité aligner ki libana aligner ki mobali na yi aligner ki libala et ça m'a bêté.
mais le mot comme vérité bana mibali en Afrique. Tant que ya kangama qui na côté balobaka toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais n'est pas bon à dire, mais tant que comme niveau libala, faut la vérité. Ceux qui maman bien kufa biologique kufa, le bien maman biologique kufa. Ceux qui maman beaucoup là yo, ah maman kulutu, et ma bête. Le bac maman nanga biologique akufa, ou beaucoup nanga za maman là qui nanga, pour papa kulutu nanga tout le coup nanga. Parce que comme une étape nous sous libala. Mais le problème est que les amis bali mususu ba lingaka te soka yebi ke moi ça bota ba nebele a olinga moi ça le soute bota mususu moi si azaki na posa mbala lingi mobali na mingi bon pour gagner bolinga mobali malama bomba na et puis ah mais c'est ça il y a un les causer ils ont causé ma belle ba couple yango na il y a un big faut ba toujours vérité. OK comme ça linga yo na naturellement voilà linga so pas lingi otaki mieux lobi na vérité voilà le mot vérité. Il y a l'ingio, cela veut dire c'est plein yo. Mais M so ba kita simano derrière yo, oza na bana oza charge moko. Na lingio pour ça kitoko, oza munene, oza belle, oza makamo belle oza lango. Ya gu o ya lingeli yo. To mobile to mwasi. Mais bana so bana sima, to mobile obota, to yo moso obota. Et pour mettre et puis dans ka basikate. Mi bana musubi bazali ke no, alingi mwasi te malingi mwasi na makasi. Aboyi ko bano ya bota libanda. Défaut le sous. Vice versa. Il y a un qui n'a France à la cascade. Voilà, moi si, et d'ailleurs, et l'autre lingo mingi parce que aux obètes à côté de somi balé. Mais c'est ça. Mon bal muso a ligne moi son dit au parti soza boye, bandiko limbisanga pour venir aux abo, on a son linga non. Parce que nous qui toko boye. Vous comprenez? Les personnes qui toko boye. Si on a son linga Patricia, on a bagano dans Jennifer Malé, on est qui malé, on a son bomba nangai. Vraiment. Vous comprenez? Parce que nous partisans il y a les limite au ligne mbalo wa bo te so si na bana em so go boya pour la charge. OK ça défaut. Termina ya no na ya liboso naturellement. Maman Patricia, je t'aime beaucoup. Mais na sana bana ngam na bota mais na ligne tout ça. On dit ça. Donc il y a un moni ezo causer ba bébé la couple na l'autre ba séparation aux hommes que ma bala solo na poto ezate à partir ya wana. Mensonge de l'équito. Dès le début. Tout kindi hop. Donc le couta mutna mutu azana prise na ye, nous so so mbelo ko na ye. Le couta tellement leki, ya ngozo mona ba séparation c'est bela katamboko maman. Vous comprenez? Donc, tu as la vérité dans la vie. La vérité, maman coûte beaucoup la yo, maman n'a pas biologique, premier zate, il y a la vérité. Vous comprenez? Donc, le côté de comment on va le vendre? On va le vendre dans la poto. Franchement, la vérité, yo. Mais oui. Mensonge, ils ont tellement. Oh, non, poto, t'es ta beauté. Mensonge, le couteau tout. Voilà. Parce que mutu aya na vine boye bani ba bizalité mutu ya o ya kuna mukutana. Ta mukutani yepe kuna famille na etinda ye. Ndingo keboye ndiko so mwasi tela biso ndingo tikibiso na sima wa. Mais c'est erreur hein. Mobali pe kuna au moins nous voyager bongo tela famille tela tata na yo tela maman na yo. Mutu ana prise na ye. Vous soulevez le mot très capital. Ndegumbala kepoto, on a tiki famille boy. Ndegumasa kepoto. Mais le mariage, je pense que Bible et lobby, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. Ce qu'on peut nani ma bala ya poto bazalaka un té. Na bala ya poto ezaki bo vandi na mobali. Au lieu de construire vie na bino, ça veut dire papa, maman et les enfants. Voilà. Dans un mutu na mutu. Azo ndengolobi garde-fou na ye ezaka c'est dû en quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Batongo babongi ça va venir, il y a ba famille na bango ou bien ezalaka nini oza condamné ezaki ba famille mutete kalupa ngunde tinda bango. Mais ça c'est un problème nini? Mais ça le moni que non ne tout la mona carte mona papa te kalupa ngu soit yemo ngana bi jomo en Afrique na autant commodé a te kalupa na papa na bango na maman na bango ça maman parents ba yeba. Aya poto. Aya poto. Mais tant que poto équipabilité. A réussir pe ko ya poto. A réussir pe ko ya poto. Mais mususu be bazongi ça peut bien pour les parents na bango. Papa na tika bino na condition oyo na salaka boye bolobaka mabe mais tala na ye na zui a rembourser bango pe basali loko mususu. On chose en accord avec moi si na ye. Mais baka mususu ça. Parce mususu be ya poto boye aya poto boye akena loko imitation abto yeko donc ezaka keno il faut apparent. Mais ozo bossa na bali mwasi na yo ole bino mi bali na bossa na bien te yo zo wona ko bongsa na sima kuna ona nanga bien
libala evana ndenge ni mama evana ndenge ni avant na poto ezanini mwasi mobali na bana na poto biso bafricain etaki bafricain surtout ngana za congolais to tsaka l'Afrique générale biso to yaka oyeboye ozuni no bana na yo na mwasi na yo mupanzi to ozuni mobali na bana na yo mupanzi okomota la famille yebsanga libala evana ndenge evana te ozolesa bana loso mafuta tina poto awo pokangisa mbongo kinal loso mafuta mais yo monaka poto tala patisa bandako mose loso bulai omona loso bulai mais petika tomate ka akalinga moni balali nyonso osala ekonzo masate mais il y a une mission aye mission na poto donc azo kan oleka kan samo male bali yel nga force ko date ngo penza ko fa date ko date les yel ngi ko kata na ina po ba mo ga akene bila somba kiboy ta niveau moi ça somba kuna somba ndenge na donc muto bulu yeki na bulu yeki libala boye za mama le fa na poto ndeni ba parents na biso pe na Afrique nde bazo aider biso te omoni biso na poto taba mindele babongisa baboti bana bango pa bongisa avenir ya bana na bango mwana zokola azokola avec 18 ans osala permis na ye jamais ba alinga ke mwana ne akola abokola ngate bango ne basala ka pona mwana na ye akoma lobi nango akoma mutu mais ba parents to batinda biso o batinda bango gloire à Dieu o batinda bango te gloire à Dieu pekaka mais ba parents to akoma ata tinda yo te naza mwana na makama lukuta petro ozomona mwasi ni nango kolinga yozo akaka mbongo to mobali nango kolinga ozo akaka mbongo otinda aka na Afrique et bino na bo souffrir to bo privé biloko mususu bana boya poto nana bokena vacances te oyo nanga bien bana mosa mbala boya bana na poto ni baba na poto bokena vacances te bolia na restaurant bien te restaurant bino ka nza bolimbisanga bandeko biso ba africain ba congolais biso te la soke pa mbuta lombi yoso mona kino ndeze ana uti restaurant te yango te mbuta lombi limbisanga pardon no mna nga bete eza bilo musi sorti musi za ko bo lukagando botiki penza France bokiva na île moko bona mai moko boyeko bo vanda penda bo commander bo vanda pa tranquillement bo loi penda ba place na moko bien comme est-ce que soit quelqu'un qui pas n'est pas golf qui zola il y a moins que non pour moi que en tout cas ça va na bimaka te oui et ça m'a bêté et ça restaurant on dirait ça peine la culture na bisoté je pense non qu'est-ce na bisoté comment parce que ça tu na mboka ya bato il faut tout s'adapter na culture est-ce na bien nous on pour moi na congolais to congolais qui m'appelle na footing na protéger sur na bongo surtout osomona siko mona te à part ka papi gene na mona eza passé soko tunie okaka bongo de bescalier na matara déjà eza ka footing yango monko mata bescalier ndako yo zo eza footing osomona siko onyo sangwana yo sport yo sangwana bisa ke musana sala ka sala on na kenda ka bo déjà non sport onyo sangwana non ya sport te donc to link ko za intégrer na mboka bato to yesu ko to za na poto mais ma conception nyonso za kango na Afrique yozo vivre awa ozo mbonga batu ya poto mais makanti nyonso tout eza na Afrique yango zo mona mabala ezo tenir te bandeko biso moko mboto sala wa to se penango bien te na ba famille on peut le coûter comment epai malade ta mukie ba yokana docteur na kini tinda papa tinda moi sini to mbali ni na ko sepela kelo yo tinaka kote na yo otinaka kote nani ngo sepela nango allez et tout peut se trouble ma décision de famille moi vanda exacté bandeko na ngai tozaka liboso na bino toyaka te kaka po boyoka biso ou bien boseka bosepela te je pense que toyaka awa ezaka te pasteur ndate ya yo oyoka mais je pense que tozoloba awa mutu moko mibale ako yoka pe ko sungaye peut-être ko tala to ebité to ko juger na biso mutu te mais to loba kamba kambo oeleka awa kinal ndeko azotala biso oza ko se retrouver na kati ya libala na ye eza na incompréhension baza ko se retrouver na ba situation oyo uti ko loba awa ezaka ke mwasi ake asala ka poitina na kisasa mobala asala ka poitina na kisasa conseil nini oyo uti ko pesa ba ndeko ok ba meka ko salela pona ko réussir libala na bango na likambu ya
to banda na kota mensonge wana o meka ko sala moi 3 minutes moko ya conseil o ko pesa bango po ba yeba ndeni ni ba ko vivre pona ko zongisa unité na kati ya bolingo na bango. Merci beaucoup en tout cas Patricia émission kitoko ngal émission sociale boya et ça va bien édifier ka batu vola banda en tout cas bande ko na conseil ngana ko pesa bino na banda ko o boza couple pour biso tout ozala ka dedans c'est pas dire que biso to lo bango biso to la dedans to ka na kati makambo to lo bila conseil na ko pesa bino il faut tout ça na vérité na kati libala tout la vérité beaucoup plus vérité et pour tout ça na transparence il faut ça na libala il faut transparence tout bon ça non biso to biso mo na kati ndako donc ce que moni kino likamo et puis tout tika ka kotuna ka libanda trop na zana na papa na tout no maman affecté bino bozo vivre na poto donc et loko zo boma mingi yango bande konanga so bozo mo se mbali bozo ka ini balabi liboso ke no place bino bozali so bo bongisi te boningo bongisa baninga e ko simba te donc cela veut dire bozalaka ini botambu sa couple na bino vuma ke no papa lobi papa to sala ndengini maman talanga sali boye na sala boye yo mo ndengini donc tout na bongo yo mo ndengini bon to sungai papa na bino mois prochain na moni mo pe côté ya madame na moni no no senga solo moni di to sala tabu na moni projet yo to projet to sali bon na zana bo to sala ndeni to somba boye donc bilo ko so bo sa transparence na kati libala ka bilo no zo so no mike ona okomona mabale ko vanda bien mais cette transparence est athée o kuna tinda ka mbongo na pas papa na bongo tous les mois sans exceptionnel. Mais au moins, je suis privé, moi, si je suis on a tindé papa. So, moi, ça, lobby, il y a bien tindé papa. Moi, ça, abou papa na ote. Et moi, tindé papa, au l'église qui y a au moment qui est nzala. To, au moment qui est là, comment on fait somba, to, fait senga yo, mais yo, au privilégié papa. Alors, bien, c'est abou papa na yo. Mais, avant que tout ça, comme en Afrique, tout à l'heure, biso banda ko na biso. Hôtel ba nanga balati basket nengeni. Ba nanga balinde, etse ba nanga bakota pe mo McDo. Ozobona, oko privilège ba na hote, oko na so ba McDo mo ya nguro na ba Lidl. Ozobona côté McDo ya normal, oko na so ba pizza ya Lidl ya gros, pona ni oko na saka mbongo tina na Afrique. Non, bana bazokola na poto awa, il faut vivre la vie à poto. Ba master na bango ba kena kota McDo to ba zo pizza ya normal. Tobo été on sait son rappel mo ravitaillement ba Lidl oui ezalaka nango faut to ba vete poto na poto mais ça mo que bana na pe ba ke pena na pizza solo ba ke pena na McDo solo donc tout on a bo construire vie na bino ensemble donc vérité na transparence na ko yokana bilo misa tu wana yango de ça bilo ko bozala bina kasa libala tout on est ko yena sima et puis bon ko vite bi yoka libanda OK kuna na yoka ki ba ma copine bino ba mama so boke ba na ba kafu to bokenda ko mulongo bosala ka wana masolo za ka wana ye bele na banzira wana milongo ba kafu wana o mo vandi bo muno simano muta mangala atune ndeni mama yo ndeni ngapna ya allez masolo bandi wana yo ndeni nga papa vraiment moi était ngana ya kaka wat to vita ka biyoka yoka yako mona coupe mne e vanda bien bandeko bozala tozala na mitie na ngana na kati tozala biso tout. Si on vit deux personnes quand on a commencé en balle, faut éviter qu'on ait de gauche à droite. On va vendre bien. Troisième personne a vu na bino na couple. Troisième personne tu peux bien ça. Et monsieur m'a bébé ça ngate. Monsieur ko su na bino troisième personne. Mais monsieur troisième personne peut bien ça na couple bino. Et monsieur ko troisième personne m'a bé. A bébé si que tu plus couple bino. Même tu vous avez bien. Il est bien via bino. Mais bien si mutu a besoin de conseil. Mutu na autant ba za bien ça ni a panzi bino. Donc bande konangai elo na ko sabino kaka yangwana c'est apprendre ou à laisser pour le moment alunga kuna alunga te ngana lobi na nkaka donc c'est ça. Merci beaucoup Kinal. Nga elo ngana baksara reza que na couple faut dialogue za makasi. Elo rezangi dialogue za te batu belé ba couple mingi zo simba te. Ouais, dialogue. Masoba so la raté. Li solo ezate na papa, li solo ezate na maman. Ezate. Et puis téléphone, réseaux sociaux, les choses qu'on bombe, boma. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que si vous avez un maman, na interpellé plus ba maman. Parce que na que maman a reçu changer situation même teza qui pela qui monte ndenge maman a reçu changer situation même si mon bala qui ba décision moko boy. Maman a ba possibilité ebelé ya ko changer makambo. Parce que
mutema o nzambe apesa mama sagesse o nzambe apesa mama et naloba yango moni ndenge Jésus Christ alongolaka pardon ndenge nzambe alongolaka cote ya mobali place wana bambaka tika aka abakisi kaka mabele ya pamba aji cote wana yango asala biso basi yango sa bino basi yango ezalaka ke mibali bazalaka trop fragile ke biso basi parce que ça biloko to supportaka mibali misu bakoka ko supporter te na kokoma wana pona makambo ya mibali mais conseil nazopesaka kezake ba mama na ndaku to mekaka kosenga to sala dialogue na ba papa to boyite il faut que papa ngwandima oui le problème c'est que parfois tu yebaka manière nini ya ko aborder dialogue te voilà parce que ce qu'on y même si mobala lingaka dialogue te peut-être parce que manière oyo ya ko aborder nango dialogue oye déjà ba moko tamsu na ko accuser ye ou bien na ko juger ye na eloko moko boye mais ce qu'on y vraiment avec respect avec botosi ah papa naza posa na sola na yo et mingi faut kozela ngo ezaka na ba butu bolali tie ko moko wina yebi ke moko ba misana na biso za un peu compliqué to za tamsu na ba planning ba horaire mon côté ndé mon côté misusu mona mobile akindaka azonga koto mais il faut toujours qu'on s'organiser ko calculer ko yeba moment nini o ezalaka ki bon toza bien et puis dialogue il faut za na moment o bozana esengo moment o penza ke bozana problème té le côté c'est là où vous mettez les choses en place et maman toujours fayaka et na osenge loko ndenge kina la uti ko loba awa transparence ba je omoni mibali au côté ya mobali kaka na comportement na yo o tei mobali pe mobali akoti na jeune na yo c'est-à-dire mobala osala biloko akumfa zo bomba na ye mais yo mama soko ye na oya yo sali ah papa onga na yaki nango na sali yango transparence papa ye yo moko zo provoquer yango ngoti na mbongo na fuke boti na mama ah tambo mona zwaki ah ba bataki sasa basenga ngai na ngana to sali ndeni est-ce que to ko tinda pesa papa mibali mingi ba koma ko sa biloko parce que tango se sentir que pouvoir na ye na ndako ezali souté moi si au komi ko zo ba décision mususu na place na ye ça veut dire comme ça makambo ya yo anko alors tant mobali obanda ko sa anko na ye voilà eleki ya yo ko mona mobali wana salibo te mutu na mtasa makambo na ok yo moi si mutu bandaki mais moi si so mobali so ka moni que moi ça komi ko ya ah ndenge nini ya osa ni na komi ko présenter boy je pense que mobali pe lobby ko ya pe ah maman moni ndo ya kina ni bo to zo to 5 nga pe ngo yo to sala so qui déjà dialogue na ndako ezala raté eloko liboso na osenga bo banana ko intégrer dialogue na kati ba couple na bino so qui dialogue e bandi e na osenga maman so ko moni dialogue wana ezo bandaka ke papa linya mata il faut bozala toujours na tempérament ezala ke bozala na tempérament moko ya bien et so ko moni ke moko tempérament na elingesa neti bébé mata bokati nano bokei et ba maman na senga toujours mingi pe mabolongo il faut ko bondelaka parce que tout ça na monde moko lelo yo to comme na mambo ebele makamo mingi zo za la paix spirituelle hein makamo mingi o toujours vivre o zo comme la biso za la plus spirituelle aussi mais so zo buka mabolongo tu verras que makambo o zo sala na comportement o façon zo lingo salela o mona ke na mabolongo zo buka nzambe pe o tshalo boko e kende vraiment na bien nangina koma nesika ba papa constant na sali na poto sozo tambwana nzela mibali belé ba benga ko kabwana dans AVC bazwa ba AVC si bien que ba situation tozo vivre awa na okolo baka ateke mibali bazama be ngana loba ngonde ka yozo loba au milieu du village na basi donc voilà situation oh so okuti situation pas mo na kati basi bazama be ibala bazama be non basa bien bazana mboko pona nini kaka mibali nde bazozwa ba AVC ke basi eloko nini ezo sala ba déception maman ba déception na makambo ya sela mwasi ba déception eleki trop na mboka oyo maman trop na mboka oyo trop na mboka ngana bi mwasi mobali moko abengisa atinda mwasi na poto mobali alandi pe plus tard alandi mwasi na ye akutawa akuta mwasi atinda na poto abala abota alingo yamba isusu te pasi wana mbongo ya tinda atindo na poto ye pe abikino yo keneno ngana kolanda et puis na bana ye moko mwasi ya awumela te azwa ba engagement mbara moko pe mobali tonga ya kuta elekela au départ sala elekela ye maman akabwani mbango mais na bien biso tout mo réalisation ana biso AV ezanga kase
c'est facile, c'est etalaka biso kaka boye c'est ça les autres loka boso osala likambo prenez mon c'est pété c'est fini là yango moni photo domina na biso na mboko eza yo na bité so remarque ezaka palanga bande bola nanga na biso na mona pena moi c'est AVC so mona da moi c'est AVC tenga loboko ntenga vivre na na moko mais auta na mona Afrique la majorité tout bon tout ça la majorité voilà mais la majorité ezaka bana mibali mais mibali j'ai vu parce que mibali baso ba de soto et un bon muso kana moi sinaye oh ya bala aflakandeli c'est bino nde bokuka okanga mitema te ni parce que eza na basi msupe ba viva ba choc ko leka tana mibali wana pe bazo ba o moni choc yaka muto azoka sala ke bongo yaka muto akuta likam muto ayibi ndenge nyanki sala likam na tant akuta ngo donc on ko kona ngo ndenge ngamna ba boy emsu mkono na mutema mususu mkono na akuta lo mama be mutema akuta na ngo mkola ngo oyebite Zomona. Donc et ça la base mususu taka ya lokwa mosi mususu apesi bon tout ça lokwa boye. Mobali ape mobali so abi mosi so ka uti Afrika ye makuti mobali na ndako. Mobali omona ba keno ndako eza yo mama azu ndako azu mosa kuti mona ndako ba ko mofanda. Azupi adresse na ye achemba la moko. Zomona. Mais pas moi ezaka passe. Oui bien mo. Mais babi mingi bino mibali bato boboya parce que profiter na social non mibalité ba quand on a beaucoup plus pas basi bandi ko biso basi ya beaucoup plus pas bango mwana mwasi soka ye pa ndako za mobali mwasi soka ye mobala ko zopela mwasi ci na kombo mais moi je pense que on a mibali bato ba osala parce que mibali mingi lelo koma mwasi azo ndako bimisa ndako après ngana ko vanda kuna or que pona ngai je pense que conseil a bien ça que mobali bimisi ndako na ya za ndako na ye même teza mukie mwasi soka lingi soko lingi mwasi na ba ko vanda na ndako na bino te mais tant ko to na Afrique za kini so muta olinga yo to so na Afrique to no kola so muta olinga yo oto za ndako bongo te mobali yo mwasi pena mbala olinga oto na ndako te bon tout na kutu te parce que moi c'est mobali so azolinga mais mayomba moko pa na ye kasi mais to na bongo même famille na ba to na ça ndako parce que bazo boya acho ozimi ozo pa na bino voilà mais c'est na puto zalaka ozo mona muto moi so ozo linga kuto zo wena même ngana na maki do même hippopotamus donc azo linga kuto ba place mbala fanda kati ozo prendre donc on tell le monde na verre eza bongo donc makambo eza basi balinga ocha mibali na bango na kati banini na bango te bandako na bango te alingi mobali bafana ka ndako mbala ka ndako babota ka pe bana malingi te mobali na bayi ka ndako wana mobali azova lokwa clandestin kwa nini mais badouwa bolingo eza fo bolingo mibali mi bazo pete bakabe banzo kota mibali mi oma keno ba pete bakabe nzo mo mbala koma ko ba nzela pa kutela makame belé oboti si moi so moi c'est pas faire avantage na sima na yo mais na sima na ngoma mbala na ola bazo c'est avantage ngote ya omoni ngazaka contre na baso ba keno moi so mbala ba mukana te exemple na pesi yo moi so mbala ba mukana te boboti mwana yo la bi keno non to pesa moi so avantage nga NON jamais. On a bien parce que mon tema muto bien ngote. Ce qui a dans la poto, na yebi couple moko na autant commoté poto yebi ka réseaux sociaux. Ba bota mwana na bango ba mbeba na mikanda te. Du coup, ba déclarer zem na bango moko. Après na simanongo ba pesa bango mikanda ensemble. Wona mo ke so mutakei na ye. Okuna kei eza gravité. On va causer mikanda. Okende. Comment on eza? Na pesa exemple pour moi kena na mon kaka. Na pesa exemple so mo ngo kena mais ko c'est le moment wana te. Na so na côté wana. Mo ba na pesa avantage yo za le côté. Moi aussi bana boti oh nzoka zo na prise na mo ko zelaka. Ozo cédé na yo. Pour mo bali wana hôtel bana. Ah ouais. Ah c'est dur hein. Oka moi ça qu'on peut son bali que balanga nanu. Oh mobali za mukanda te yo ozoke avantage mutali boso yo zi mukanda obongisi ndako bongisi makambo yosu et comme tout nanga tout ça sa dossier et comme na bala yo on a comme za nanu et comme zano ozomona place mbele ba ko ba AVC musu bazo zo ba malade yango place yango ça fait mal. Ce que mobali ngo oh ya bisa mukanda te yim tabisa ko mukanda parce que yo kasi mobali pesa mukanda fa français mais non
Tant il y a botisio, so il y a boya qui mutana déclaré zemona. Yongo ozo mukanda, on zo mukanda te. C'est ça. Mais qu'est-ce? Et ça dit que maman. C'est ça. On a peu exemple. Tout ça est belé. Tout ça est belé ba biso tout ça le tibali kemba, tout ça le kelimba. Bon, yo lié ngana. Bon, c'est comme tout non, bon remarquer ngana ndoki. Non lié. Il faut lier. Faut lié na mbongo na tchaki. Après on mutana ndoki faut to benga na ye. Il faut aussi ça lier et puis ce qu'on lié, il faut aussi ça lier kelimba tina. Li kelimba mutu. Bah oui. Bango pe bakana pe za bongo. Tant on bali aboti so yo ozui doki, yo ngo pe ça été. Zela pe pas joie. Comme ça so yo kabona bino bo mesana ko kabona. Comme ça kabona bino on a pas ba bani moi ça va bien. Vous comprenez? Moi ça va bien. Zela pe pena moi si a sanksi dossier mo bala supena mo kana après bon ngalinga na yote bon to kabona biso bakana za wapi. Wo bakana la poto za wapi. Tout le monde a ngote. Tout le monde a gagné que non, mon bal est simbité. Il y a ce que l'avantage n'est à zéro tout. N'a bongo ya ngote. Il y a un monde que non, je conseille tout le monde au bazo la nangai. Ceux qui m'obali na moi si oza, boza moi si bino boza mikandate. Cause bon ça la bilo ko na te que non, au pèse à moi c'est avantage. Bon yo bien. Bon ça que ko pèse à moi c'est avantage. Bon ça bon déclarer bino moko bino mi balé, bo bandi penda zéro. Bon ta so bolingo za solo. Pour ce qu'on peut se montrer avantage, monter maintenant est bien monté. Aza intoxiqué na ba camarade. Oka lobi lumbala ngoko mindumba. Mais tant que vous avez na yebete mbala ngoko ndumba. Akomo moi so muluke mbali mitif. Tu as raison. Aza ndumba, azoko tanda ko reta, aza boye. Wana po yede azoko da mukana na ye. Mais si ko likambo lobi wana nga na yebi na sina ya na traité déjà dossier mon boy. Eza na ndeko mo bazaki libala na mwasi na ye. Baboti mwana moko. Mutu mususu a déclaré mwana wana. Et ça siko OK, maman zo zela zo mukanda na sima ya mwana parce que basi déclaré zemi. Papa siko akomi bitambola trouble akeko linga mwasi. Siko ya akeko linga mwasi na libanda mwasi na ya kanisi que aligné na bolingwa solo. Nzoka nde ya kepa ya mwasi na po lukande mukanda. Après siko yo mwasi azaka na yeba kita pa keko yebisa lobino zala calme ninge zawana na kekuna kaka pona magama mikanda. Après asaili voice yebisa lobi yo zala ka calme ninge zana oluka kama mukanda soka na zimu kanda na tamboli. Siko mobali ya ndengo wana soki mwasi wana kuna au place akendaki aluka mukanda boye. Siko sort na ye. Est-ce que il y a eu des déceptions ou bien ma benaye moko muto foutie na makambo misana ya mabe. Ma ben muto foutie moko. Comment ça na programme ite? Comment yo tika moyo kene kuno kele ka pona makama mukanda. Mais basé belé na mboko ba. Mais c'est ça mais yam toujours ba yango makambo to ba yango ti. Patricia to yebani. To yebani keno mwaso mobali oyo soki mwaso akene loko te mbola olinga ite. To yebani biso. C'est ça. Mwaso opeso mo pena mobali oyo. Tout ça c'est mbala nga vinza malaxi ngate alukuta za malaxi ote soka za mbala zaka intérêt na intérêt eza muzoba bulingo zo tele bena kino oyo abazoko sabiso mais tout le monde baso ba togolo gape na doxy wana ngabo ko be masalanga doxy na gape wana nga déjà combien on va sala bon na te vous comprenez bolingo ebanaka on va ba kiti mona o na o ba ko sabiso ouais ta nga na mutu bagu yupo mutu bagu yo no so no bige gu na ngo linga na sa mutu mo yebi yango keno nga mbala sala boye mbala nga za muke mbala nga za mulai mbala go ya gu na yo nga pele na biga mwasi na nga za la boye ko pona za la forme go to ebana biso mais ce ko so na kuta mwasi mo we aza ndoto mikie na zui na landika donc te na bi parce que pour nga za c'est que na la landi loko bolingote voice bolingote n'était ce ko na moi ça aza ndoto minene makame belebe za bien décor mais moi songo aza ba fierté amakambote mais moi so ndoto mikie il na mona za makambo oko paso la sengi bo pesa ka aza ba car na za place bien na kekuna mais tant on zelo ko lobilo sani kasi na robimsa ka malobo na zakini o lobilo na msa gu nga oyo lingaka voilà na landie nanu a gu na ngate na zui loko na lukwaki après na koluka so gu na lingaka mais yango na so nzema be yango na vie il faut monga elongo na mituna ka quelle patience na habité mutema nini bazakala oyebi ke siko ke wana bolingo ezate mais ozo lala na mutongo ozo la mutongo mutu musozo mona bana azu mosi moya c'est patience ba tu muso tala te wana kindoki
au moins mutu za mo akena mo so salté mais akanga mutema ti doke bima bon ka mitema tala obi à l'époque biso à l'époque on a dit pour to beta masolo biso moko ko so to beta ka masolo bato c'est ça te biso de beta biso moko na ba biso ça yanga moko to pour to sike obi nga ka ba famille nga ba musu baza bandingo ba cousin musu ayaya balingisa mo simo likuku mo wapi nzaba limbisa nga pardon maman likuku mo grave mais à la française kala pona mukanda na koti na ndaku na ye o koti na cuisine ko o muni ba basane boti ba mbungi na française suba isinga gono moni ya poto tabona ka boyanga bitala nese ko zende ko ngai eza bozo bengana na ndaku zo sandeni parce que bo libinga rapide so zo vakinga parce que boy na ko kate na kile noko do ko namba ko to yebi to mona zo donc to musomo za donc alami to musomo do na wa to mo abota mawa congolaise mais française abota mawa je pense abota mawa donc ozoma bena que non ezo coïncider te na biti nesi ba ndeko na bandeko pardon na bo na boyi na kenda na pona mama mukanda ozomona aza mwasi mais nga penda boyi eza pena baguna ngati mais na omongi na boyi avant mais so na linga na kanga mutema na kanga mutema na zwango mais lelo na kotra ba miniature vous comprenez mais aboti ça azwa mona batu akenda boyi parce que guna ngati mais bande ko ba fokuser nga po nini ba se débarrasser na kene rapide mais je pense que batongo ba sa makamala ngo ba futango parce que tango yé pas mutu oyé na bolingo soloté oyé pour l'intérêt mo quelqu'un parce que tout ce que nous faisons na se mo kilo tout ça la nyoso tout ça to tango yo kolobate ke na kena sali na lingi ete na ko na mukanda après ozu mukanda OK na yo OK ça vie na yo mais yé ba ngo kisuka suko ko futa on futa ko la loi de karma existe on futa pourtant nous sommes na la saleté on ngolobete moment na poser mukanda nte donc vous allez kokuma o boya ko bana moma o zino mukante mais mukane ko bima o mise ba défaut nyonso o mona maso batazaki nango mona kiango mais pourquoi soko keipe OK ko luka mukando ben intérêt moko boy o travailler mabe o mona kiona pourquoi tu ne peux pas travailler mabe ona eko mabien voilà et loko musu to ko baksa place les anim bilo musu ko za OK pas moi c'est na profit o komi kuna o komi ko changer o komi ko ba sa match Comment on peut na pour na profit na mukanda mo kopela kuna o seso ba bolinga solo wana mo kata ba ba lo ba wete akene pour na mukanda mais ba fana na bango bien on comprend ba bongo pezali pour exceptionnel les angalaté mutu mo na pela gu arrivé le gu na été mais kepe kuna atele bla vandi 1 2 obike bina ba akanga maniti lelo et là même zo no seso a pechora ya pechora zo no ka entenda mais lelo ba sala bango ndaku moko babana na babota yona ko mama bana na ba kay bela mboko mo eta makombo zati na yebi je na ngamobo na yebi mo na taka kobo de ni makam mais la takika pa Maxime lisolo na obeto yebi ango azala na vrai chéri mo bo babota na mo na moko ko sala siko ke fimo bo moi sino bazana na ndako ya mutu na yango wana bazana ti lelo na obeta masolo ya ba 2001 2002 hein ba 2001 2002 vieux na ratanga ya kuta siko petit na oye Michel so film to Michel nga si kolo siko fiango siko zaki tala likolo siko na seba makula mike siko fiango zaki na makambo ka botola siko au vieux na bota na mwana na vrai chéri banda likolo tina se mais le quoi fi wana zaka na makambo anoke kuna sikope pona makambo oli batikala kuna ti lelo bazaka na eli eza na basi mtu ameka bon goûter o meka ko ken o kotikala wana mais so moni eta yo boya na tali pa mo stamba na biso viena nga bogaria yesu ko tele pena ke na bon mais otali mo so bipa ke na o ekokani voilà o tele pena ke no vieux o aboga boy bon tolongano ninga za aboga bongo est-ce que pena mo soyo na pire esprit so mo so na makambo nga ozo ete ya moni basi mtu ba comprendre que oh mobalo ayebi que non mobalo elinga pour na profit basi mtu mona ti mama okete oyeki omeko kende okotikala wana libela basi baza ya bateti baza mabala mingi batikala bongo ekomaka avandaka mpona bana ayaki ajota kende azwa doki akende azwa vi akende akebala mwasi mosusu toke efela bavi mosusu
ainga meka ba monta ba telemele atikali et comme kaka pona bana mais mona moi songa bimaka na été abana moi songo te abana moi songo libanda okopone tout ça et puis ça ba masusa nzoto basi mona ba zo sepela pété makame belé donc ça va passer maman ya ka passer moi c'est ni na kolinga bochena ndako bimaka te moi c'est ni nango kolinga ochena ndako to mbala ngolinga bozala na ndako bobeta tata ngana tabatu ko ya taba po banganaka so na bimine kuna batapela na moi soyo nito yebaki na kini jo na kina bala osala basi kitoko awapela moi soyo yango jo moi so na kina ça osala anotant na système mobala zo ndi na poto nde yeyo ozomona oyebi ke makambo pe yango ekoma osala ke bato mingi bazana mikanda bazo souffrir lelo parce que bao bazana bato mingi bazanga mikanda bazo souffrir lelo parce que bao bazana mikanda bakoma ko banga ça veut dire que so muto ya ko linga azomona yelinga ka pona mukanda te aeka te poison mukanda pourquoi parce que on a tellement vu bakawana bakeze belé voilà et bébisi makamoto so et comment bang ça va tout est-ce que donc otozo comprendre les comment bang bolingo muto ko yana bolingo vrai mais c'est ça le problème. Il faut tout ça la nini parce que eza na bato ebele o ba otala biso musu baza ebele azana mukanda te mais akuteni peta musu comme par hasard na moi si mo bomi mobali mo azana mukanda mais mobali wana volonté ezate tala omono obeta masolo ya yo ngana obeto masolo pe ngata na yaki poto sika papi gene marabo da osola akutana pela na mutu to vanda abandi déjà solo tenga na tinda mwasi na poto mwasa kuma kuna bala ye fait abota na mobali mususu na zi mwasi moko tuboli susu azaki na mukanda te na bali ye na pese mukanda na pese stabilité après aboyinga na bisinga papa nga lingi opona bodi mukanda te nga monde na za kombo na mukanda parce nga na ya poto na mukanda nga za besoin po na za na posa no ka bolingwa solo voilà. Mais au comme qu'on faire subir nga ozo futi sanga masumu voilà parce que batuwana basala ki o mabe voilà comme nyoko langa c'est ça le problème mais bon musu ça fait bon quoi na obeto lisolo na nga na TV tina lo babo bato ba olanda lisolo o même famille na ye ba bazali ba yebi tona koma epoto sika voilà na plusieurs fois na c'est papa nga lingi na nga pona mukanda te na lingi et puis azangunda yelo ko yesika yazo kasa ngopana donc voilà tellement na yena mutema bolingwa solo o mona kake mutu azana ba kumfu o mutu azo banga ngi obete ngande na zabana bala te siko na ba ajo tozana ngolelo siko yo donc to sala aventure bon siko ezana ngo aventure ponga les amukanda te na yena ninga solo kwa yo zo mona ki okantike na ye pona mukanda ki eza pona bongo ke na aventure vanda tu vois ezana bat misusu toko condamné mais quelque part aussi toko condamné te pourquoi parce que il y a vivre et moko mona zo banga ouais et on sala ki zo banga donc basi misusu pe bazebele okutana na mutu alingi yo na ndinga solo mais parce que azana mukanda te alingi na ndinga solo zo mona kake aye peut-être pour na profit moko bo po bimakinde alors conseil za ki peut-être bato bakutana bakawana il faut que ça toujours mutu chance ngala loba ngo na biso ko sana mukanda zelo ni na mboko mais mukanda c'est vrai ezelo kwa malamu na minimiser mukanda te mais je pense que na mokilo yo nga lobaka toujours s'il faut ça malamu parce que nzambe na ko loba la loi de karma existe tant yo za na mutema malamu et pas mutu voilà et que mutu ana za na makanisa sala o mabe yeba ke nzamba ko exposer voilà et nzamba ko beta efimbo même si azu mukanda na simana ya ke sala bêtise na yeba ngo ke suka il va payer ce qu'il a semé a récolter o ya loni alors bato modèle wana kinal parce que chance nini ba repesa il faut que yebisa bango ba sala ndenge nini parce que eza tellement pas na mutema moya ko lobelango ezate moya ko exprimer pesa sentiment na pas na parce que ba na katio mon ke maloba pe susu ba mi ba misupi ba zo sala pe mabe côté na o surtout ba mikanda surtout ba za nguna to ba français ba mo sala ndeni tuki basi ba uti ba uti ba esika il faut ayebi kino olinga au tena ndako te ya mo ko sala kino na zo basi bele na sala bango boye et comment slogan il y a le kuta tu écoutes na sisi teta yanga ko teta comme qui na niveau OK ça va le reza bongo na ke ce que tu ngana ke comme sur na simo comme yo bondela ote na bande ko mekayo vraiment na comprendre que vraiment et olinga kinga sincèrement na mais comme d'être tanding yo lobi on obi moni so mo sa ke akindara na so mo sa pour que ne bongo zo kita na zo kita na biso aningisa likolo na se na ebita na lobala ete andimate voilà parce que façon na linga kaye
pour na beta na pesa exemple à mutu te yanga na la télévision et puis on landa émission ngo voilà na bi ke mutu na on landa émission au tin de la ya on landa ngo tina suka et komaki bandeko babenga tukoto ba intervention famille na kute lobela metala ka nga bité parce que on a déjà début et bandi mutu déjà zo kanisa a mon intérêt na moko boy en fait mboko les a pas si voilà tant pesi mo OK na simatika liko regretter ati o regretter et tilelo voilà mibali mi baza bongo mibali msusu muna pe na ke ntuko na ka basi teke basi ba yoka pe mibali non mibali msusu baza pe bongo tellement nzama pambola ya zo moi 10 ans na ye toi comme français et soko akoma luka ba foyer msusu bakoma ko ba foyer ako ba basi ba esika po donc muna ke porter monnaie abisaka mon place porter place mi connaît français za wana to abisaka bodo moi je français mon biso to kotaka mboko yo format to ka des noirs est-ce maman aussi mara susu tilelo donc ce qu'on a azufi yeka lo ba ke non ma bana nga kenda na monaka pasi trop yo no fona zo tana ngai fona do en même temps ça ni a sakana ba fille sikoyo ba fille muso mona ba koma ko banga pe muto yo mona o zo muto donc to koma na ko banga na banga donc basi na mibali donc c'est pareil Zomona, mais la majorité des basi des motos ba osala vraiment mibali mabe surtout na mondo boko to ya na pota basi ni balikisi to basoko to et c'est 100% et ba to ba ça ba be mingi isa basi na to oui na to oui na to si to na c'est 100% to na 60 si to na 70% il y a basi ba comportement mabe na kata mboko yo et 30% mibali parce que ngana ngaka to za de côté na ngaka exceptionnel faut la capé. Donc voilà. Mais moi, je dirais 55% à base. Le collier est basé à Zalibélé. Non, ça c'est beaucoup. 55% à base de Zalibélé. C'est la vérité. Mais tambolate, tambolo comme on a baka. Nin, mon mien a talaka na sala ebo, metala boka na sala ebo, tala. Mutumso comme ndako oye moka zwa. Ndako na ye azwa moi ça côté ndako moi ça dans côté wana oh non France formation bo na monique non ndako to futongo cher folo na mo kombo na yo pour na ngana tika la mo femme seule après tant no futa muke na suka nga benga na jowana oui na zana baka ola na zana baka ndako ya mobali azwa ngunda abengi si yo mwasi na Afrique oye na bana oyo bobota na ye akanisi yo oyao ogomi na poto maman ko mikanda po ngunda te maman pas déclarer maman mikanda bo vana mo muke o papa mon nenda ko neza boya wataka ka nena ye ko pole mboko nenge tambolaka fo ndako sala ko mona mpuna e dimini pour to boya boye nzoka mwasa na bulu mususu tango bala longolika kombo mwasona abenga na mbali banda na bana na yimuko leo to so ba bobe abotela mwasi mususu mbali mususu baka on les ali ce que nous connaissons wana yo eba ki protote eba que c'est socialité oye on ba c'est social comme ko kota réunion na bango ba c'est social ba tali sur avenir yo bengani mobile o ya bengi sa yo o na vino yo eba ite ko ya poto na bana o ya ibino mbale bota na Afrique tala niveau quel est moteur abe ozomona donc makambo eza patricia na biso makambo eza mitu ba coupe ya biso sur africain mitu passe na réseaux sociaux tala ba réseaux sociaux ba so na kuna pa pamba Quand la majorité bana bazoboka baninga bilamba basi et puis la air nini alors c'est bien air bis bien silico so bumbonga piéton a très bien gabi qui air transport à société a boki mbali biloko ki ato muso so ozama ka ko anika ko boka biloko libana mais na yebaka te o ko se muto kanga bilamba na valise et puis bien bo akeza na basachi est-ce que mbo to na côté libala ngo na valise na mitunaka to bilamba ko makebima sukié tant que le comme bima et mon abassé poubelle mais mon bel temps à libala à na valise sur la yebakate ezala kanini ngo to ba kota ke ezala ningi basela ko benga na moto ndengeni ke mutu fo na c'est poubelle ils passe mutu azo boka biloko mutu libana azo filoso bana ningo yela c'est pas ça c'est pas bon mais kinelo bibi ke na bo été olobi bien que basi ba mité mama be ko leka mibali. Mais laisse-moi te dire que moi, si pour Asala Mabé à réfléchir ça au moins 3 fois. Hein. Moi, si pour Asala Yo Mabé. Mais, n'a pas par exemple, moko ya moké ya banal. Na ba réseau sociaux tout temps, na ba kala moké ndenge zali. Au moins, yo circuler mobali. Alala na bandiko moi si mobali.
alala na mwana ya yimo kwa boti si mobala za capable ya olala na bandiko mwasi en fait mobala za capable olala mama ya mwasi mobala za capable olala baleki ya mwasi mobala za capable olala même mwana yimo kwa boti mais na biso basi na ota so ko niveau mabe muto ko malango mais na yokate en tout cas na mona pe na nte ki mona ke bon ce que ezali na kati sur 10 peut-être moi si moko mona ke moi si alala kana mwana na ye moi si alala kana bandeko mobali bien na papa mobali moi ça ko bimana camarade mobali ça je n'en disconviens pas wana na ko bomba ngote ce qu'on a différence ya ndengo wana au moins te ke mibali batu bazo ouais côté bakana les trop mais ya basi pesa na mona moi si amana mona no bien exception ezanga raté dans le sur 10 na ka oyo so na tena côté mibali 9 8 mibali na cha 2 ya malamu si mais si côté basi ozo 9 basi ya malamu mais au moins si ka oui côté na mibali ba ça bizarre trop biso mibali wote ça bizarre trop au moins pendant que non aime ce que les qui moi c'est propre surtout basi baleki ba ko fana na ndako ya ndako ya basi wana eza mabe bon on a évité so babé ngo za kisi bon bamso bako non eza kindoki bon kindoki ngo poza na nini kisi ngo oza na nini oza no ka normal zo ba transport normal so kisi ngo ya yo pola la mwana yo to bolim ça passe pour na ba terme bolim ça pardon bolim ça to bana mwana na yo to bana leki ya mwana si na yo to bimana voir même na maman on to yo ka ba kamsuni ki sala maka so ça dit ya dia quoi ba to pe oza na mbongo te oza ni loko moto ko sa nini eza nini do bakawana eza mingi pena bana mibali ba eza bongo biso bana mibali bakana bana mtoto tozo déborder trop et pena ba foina biso comme na camarade moi si aina nda kupana yo kuma ko bimana ye mais camarade nini manque ko bimali banda ou bien pour ka banda ko ngweza bon ba msuso monaka mo msuso maka ngaza surtout bato baka na mbala moi si moko baba ventrier oui poni abi bilanga izana ndako kwa wana yeso zoko sengai na mbala mwasi moko ngai fuma libana yoka na makamute oui ba yoka makamu libana te mina ndako zana maga mina ndako muna lega mwasi na ina kala ndako pakila musika te siko ngoka be mwasi bi ngomba na lokali kama be libana te Dima mwasi amele ndoka leki na yena kata ndako wana kama anika kopina na kata ndako atunika wana so bimika munke bon batikala bon si yebi sanga mobala ndengwa na so kanye na bongo chebi banda te effectivement maman akfa ke libanda ozo pa eza ça dépend ni moi ça olinga mbala parce que nous sommes là limbisi et pour faut tikaper moi nous sommes limbisi moi mbala pas tikaka te continue sous bien sous na okali solo mo boy papa moko asente moi nae si moi na il y a 15 ans j'ai mes commis 7 mois ma mimi na Kinshasa ba kindi ko sala mon avortement na hôtel parce que modèle tata ningwana et maman a accepté na habité pour na yo ningo lobiki ko limbisa est-ce que au trouver un normal maman a accepté a mimi fait moi na Kinshasa ba kei pour ba sala mon avortement et ce qui s'est tourné en vinaigre et ça bozo ba Patricia yo maman moi si moi si on bana papa moi si on balle moi na bino mo propre mandit zemi couvrir ngo pour que on a Congo mais n'importe eza kindokane bon lingo ya nini maman azana na envers mon balan bon lingo ezandeni mon balan pas nani azana bon azana nani bon to longola mbongo azana normal nini ngo mon balan ngasala ka yo oyo ko kumba makambwana siko so zaki garçon mo libanda mbasaki mo no bongo mais lo bimisongo mais mobile na yo obombiango biloko bomba raté jamais c'est comme mobile ndengwa na il faut oboma libala mobile ndengwa mais non mais bon ndengwa faut libala ko asouté bon imagine to mona na bota ma benga nani pas koko comment ba malédiction mona liwata mona abota mi aumeta kufi comprendre parce que bana bomba na répéter au moins faut qu'il nimbeka faut qu'on rappeler parce que acheter des autres de la foyer na communauté c'est des autres comment yo papa obota mwana na yo mo propre tout ça bana biso basi mo obuti mo bien mais t'es na misu bien hein autre mwana olingi mutu so zo ete yo zo imama ba ndeni pour papa biso otaka de quoi mwana otaka de quoi mwana bien otaka de quoi mwana ninga bien baza oui ama ba jogo zo mwana nga oyo non comprendre imaginer imaginer a kotna kata ba noto na komela mutu
ata mwana nga zabu comprendre ba père bon baza mais ça mabe il faut tout terminer la milimo on ça mabe mutu nyusu to à cause na ba idée et fièvre et ça na 4 sur bibi banda et se manifester c'est grave et il y a le fièvre donc et banda na 4 mais a on met déjà azo mener des assos idée banda kala après y a bibi na 4 et comme tu niveau zéro vraiment toujours que malembe pour nous chiter des cartes de baki biso to ba point dans la traitement toujours peut saper conseil c'est vrai toujours bête vraiment c'était to bête c'était na makambo ningi zoleka eza sengote surtout le bilango ezati passé toujours c'est ka oui parce que il faut to seka to kozala na te to zo peut saber une émission to garder minimum bonnet to za na kanda mais eso ça vraiment passé et ça la passe kinal maleko na poto awa to ya opesandeka to luba na constant ningo saleli na basi na mibali banani bapesaka baninga mikanda facilement basi to mibali te mibali mibali ouais mibali bapesaka facilement donc mobali so kaza mukanda okopesa mwasi facilement apesa mwasi facilement mais mwasi te habite que non à 100% mibali so kaza pe fa monte mwasi non passe ali kaza mukanda te a monter passe et bambande après bi kaza yim za na force quoi bambande pas yim basi belé pour que non pecho akende wapi pendant la mukanda ngam na pese mukanda OK place ni pas ngam pese mukanda dans la majorité eza basi mibali bapesaka basi mikanda facile mais basi bapesaka mibali mikanda difficilement et puis on a un problème c'est que pour la nini na habité je sais pas est-ce que kozanga mukanda na mboko ezali sumu biso ko to mona on est sumu ou bien ezali babé biso africain surtout en général yali babete na ba cimetière ba bazokufa na ko bazokufa na ba bazali mikanda kele na morgue otala ba bazo bakufa so ba oh nyuso so teng bazali mikanda non kozanga mukanda ya sinonime ko zala soit mutu ko malheureux ko ma papier hygiénique do basaka non est-ce que kozanga mukanda na mboko il faut comme ça mutu complexé yango te bato ko ma complexé ba ngomba lingi lata na yo bien kene be fête l'état arrive tant on peut comment et surtout na poto surtout na France na yebi ke mondela pesa mutu surtout facilité mboka solution France mboka solution ozana mukanda te osala courage na yo kaka mais conseil na osenga na batu oyoyo moi je dirais toujours que biso so na poto to ya sa mikanda mutu mota uta ki chassa na mukanda ya à part bato baya na ba réunification familiale na ba regroupement familial bango bazo ba mikanda baya mais la majorité biso surtout toza awa to ya to luka mikanda na mboko to zo mikanda na mboko alors ça sert à quoi ceux qui osent nango oza komi mona ki oza na top surtout na mboko on dirait mutu soka zara mukanda a permis de conduire on dirait comme à kufa souté yé mon homme na permis mingi surtout biso basi ça na permis nanga nazana mukanda nanga mubala okenanga wapi na ndaku nanga mubala okenanga wapi ngata mbala za meto hospital aya akenda kenete yo mwasi ota age na ote yo kana za permis nanga na za ndaku nanga ngamo bala okene wapi eza berère surtout basi basa na mo basi mingi baba bongo te na miso na ba ndingo na menasa mutema oli ah oui ba dépression moi j'appelle ça comme ça parce qu'ils ont moi simoroté je sais pas au hasard na surtout moi je connais je vais à connaître pas mal des jeunes des femmes azana tout mais azana heureuse té vous heureuse nini azana moko tu na ebi ebisanga ngai il se fait mobali apesa afutela ninga ka ndaku le reste ezana ngo problème tata sona kutena afutela ngaka ndaku apamba le reste tu vois mais azana nyo surtout mais batonto manu ça bon avant manu kate futela ngata ndaku kaka tu muna asuki komika ngana zolo ko mbali moko boye mibala poto bobaka mibala poto mbala poto siko bozo bengi ça wana fuji ba bakuma ya poto te mama ka poto yuzo respecter mbali te po surtout basi bana permis na bango na mona makamana trop azana jipa so ba jipa bien basaka bien donc pour il s'en fout azo foutre mbali mbali na kembali wa dans la poto mbali sanga ala tanga bien matériel, ça n'a rien à voir dans l'amour. Ça n'a rien à voir. Mais basi le loyo, comment les bosso, non, c'est pas bon. Moutonio surtout, na France, zalaka encouragé. Misu baba mikanda va ça la répéter. Bason basa mikanda, bali ko za femme c'est pas ça répéter. Bakina kayuté. Kaka social. Yaza makasi na koyeba, place social ba edaka. Côté mapa parce que social mapa yake ya miliki ya oil asangisi ndako nyonso na biloko lia na basi social na ba organisme
mais mama futaka bana oba futaka ye moko ya nga osoma ka basaki mais place quoi que je ça il faut adresse wana ata ba changer adresse réseau du cœur yake basa ndengona okozali bala nini donc aje okende nazoko mbala moko ta yene to fanda ka ndengona yango zo masuko bala mi komika ata mona muke moko yemo ovele moko libala pour combien aje leki e komika sombala to fanda to ndengona ça dépend ça vole ka basi so tout ba comment occuper soute to fanda soka ndengona c'est facile à garer na yete pour hier au moins quand on soma kam soute to fanda soka parce que ouais age na ye balemba ye déjà kala yemo ka bebisa ki finaye bazo ya boya tano kitoko na ye azo bintra mi bala ngo alingi yete o yete yosko bo dessiner comme balo yo moko asi dessiner kana papier dessin donc voilà bandeko ba bolingo toko moke na suka toko mo chuter sérieusement mambo est très complexe mama bala na poto so to bito banda obeta ngo to silisaka yango plus jamais to silisaka yango jamais parce que ils ont la réalité où ils ont la poto où ma balle les eaux vivre banda ko to mona ngoyo basi to mona couple les eaux bima ba matina voiture mo bazo ke trop de problèmes ba bima nda ko moko il y a pas mal de problèmes où bango bazo vivre au mona kaka na beta setenga na lubango toujours kinanga ni na zana via mutute faut pas qu'on vie maman na via ka mutute na via ka couple mutute ezana mutu mususu batu mususu avandi azo mona obo azo craquer azo envieux yo moko na kati nozo comprendre na tsa mutemo yebisi ozo milo bakabi moi muto soka yebaki na vivre dans la vie ko envia ka mutute so lingi couple ne za bien qui si a couple qui si a bolingo qui si a couple za dialogue dialogue ce qui vandi na kati ya couple et puis sincérité transparence la crainte de Dieu ndeko to banga kanzambe te pona muninga il faut to yeba ke tozana mokili oyo to kotika yango to kokufa to okende nyoso to osana kati na mokili jugement et pas nzambe ezali ouais mutu na mutu so to komi na point ke nga na otambola na mokili na obanga nzambe pona nga na osala muninga na nga mabe to yebi parce que na yebi ke eloko so na sali yango nzambe osepela na nga te ouais tu sais un kinal ngai na loba yango toza na TV moni na vie ko vanda penza bo po vando sala mutu mabe mutu nyoso ayebi nga yeba na mingi na yeba la même avant que na koma osa na TV parce que na sunga tellement batu mingi moi il y a eu des gens même mutu abima ebisinga ya lobi maman Patricia naza eloko opesa oteme lo samo nanga za kanza mabatela yo et je pense que batu mingi tellement ba sambela na biki zana batu mususu bon pas ko sambela parce que le samo zaka to fuka mo lo baté yana batu mususu tam so avanda kana coin moko place avandi a stali parcours na ye a moni ke place mo ba de ka kita mso zaki bloquer mutu mo ba suzunga ka ezaka Patricia nzamba batela ye et sala ki nzamba pambola ngana mambo ebele na vie soko vando za ka mutema osala batu mabe obanda osufu bano mona aka mabe ezana batu mingi na poto awa eloko esala ngona bande ko pesa conseil ko lobaki to sala bolamu pona mutu te mais pona yo moi je dis toujours batu nyonso oyo yaka azoya epa ya muninga surtout to beta masola mabala si ozoya epa ya muninga déjà na mutu na intention ya mabe muninga oyo ozana ye azana na intention wana te yeba ngo ke lobi soko beti loka munene osepelo ke ipo na webi ke na sali oyo na ngaki na sala na jeu loko na ngana zwa suka ata na dans 1 minute okofuta ngo soki ofuti te ba no ba ofuta ba futa en descendance tout se paye ici bas ofuta to mi beta ka tolo pona mabete ouais ofuta tout tambo na robanga nzambe eloko leki nzambe ezate soki mutu na mutu azo conscience akolobaki mokili so otalebi mais mukanda ngo pe na okufa nanga ezana misusu azo aboya na eko bala azu mukanda lokwa za français alingi na nte omona bazo kufa kama so mo basutuki sina uti kotala na enini na ba réseaux sociaux kaka ezana congolais moko kufa na Belgique un an na ndako ebembe bake mbila ake kongola ake lokote bembe un an na ndako dibisanga yo muto ku fosala un an na ndako batu bayebite voilà engelo bani donc tous à la bien surtout na mutu oyo zanaye
mokilo ekomaka na mama moko mutu moko te okozala yo moko oyebi ke ba réseaux sociaux ekosaka biso yo ozomona kaka ke ekoma osala ke oza na ba relation olamuki na ntango solitude ezotia yo ezobebisa yo mokolo pasi koyela ota mosusu bato ozala na bango na réseaux sociaux mosika bakoaprochaka yo te zala bien na motu oza na omona bato bazaka na ndako couple eza na ndako papa mama bana soki baye oyo atie oyo abwaki avandi kote kuna na telefone na ye oyo avandi kote na telefone bazaka kosurfe mutu na téléphone dialogue na ndako ezaki aussi c'est un cas où ben oui tous les téléphones basi muna zolamba kuna téléphone kaka WhatsApp snap na nga soto kepa na ye omona ka ye pa azu téléphone na yo azu yanga azu kuna ozu na yo c'est la peur zoni abombi téléphone mais oui dialogue ezate na biso bon vandi bon bete après bon moni mais ambiance c'est continue solo pe koti bon c'est l'ambiance. Après quand ceux qui na maman mouké azon c'est ba téléphone mouto sur ton distance continue ndako mususu ya yekuna allô mais attends kindo kité mais attends nebso surtout basi kolamba moi surtout enso akene wese téléphone akene donc ti kana no lambela mobali sa yaki moi c'est yaki mobali sa yaki réseaux sociaux dialogue exact na ba fête même ba fête mutake fête on a constaté la fête akene la ki snap téléphone snap même du téléphone gosola mais oya ki fête c'est pas là té donc na biso makambo yo pardon mama bolingo to komi na suka kinal iloba suka conseil ya suka te parce que émission zo continue kaka moi conseil pour toujours chiter to komi na suka mambo te bandeko voilà en tout cas merci beaucoup bato bandaka émission na biso auto concept comme ça là na Patricia donc vraiment émission za kitoko bo partager biso émission s'il vous plaît partagez les émissions au lieu de partager oza bozo bozo finga batu ba finga vie privée ya batu ba finga bana batu ni wana bozo partager tout le monde pena ki no 200 partage 500 partage pour ni ba finga ki mais oza éducation ozo codifier batu au monde partage muta non net mama po mama fo no net au monde oza émission édifiant ba ndingi ko partager ngote na kama poani bandeko bo partager ka ba mtso ko za na masoto becha o tout sami eza makambo salaka na ndako zo parno comprendre o pe o moni que no yo sala ngote obi eza kande boye yo bozuka parna yo donc to beta ba masolo eza que no mutu yo so se retrouver ndan se retrouver participant azo se retrouver papi gene pe azo se retrouver aller kembela pe affaire egola azo se retrouver mutu nyo surtout azo se retrouver. Donc voilà dans le rôle baka ya ngwana en tout cas merci na bajo so banaka biso kinal maleko na bino artiste complet chef du groupe ya Janifa Ibnombo yebi donc analyste na bino maître cérémonie ba fête ya cérémonie bo benga nga je suis là cérémonie nyoso oyo bo benga nga na osala na kolobango merci na 4 fois prêtre Washington na Munich yebi na grand prêtre ya yo ya ngwana 4 fois prêtre Washington na Munich et merci à présent Tumba tout courir c'est à Molongani à Patience Sebokete, qui lui a damari, maman sociale, femme en espèce. Merci à toi. Merci Cardezo, Luko qui est le plafond d'Orléans. Molongani à Nadine Lukoki, Nakate Orléans. En tout cas, merci à toi. Merci à Peter Kamba, le grand garçon Nakate Orléans. Molongani à Irène Mamondele. Mamondele, Irène Mamondele, tout qui est dans Orléans. On a, Kamite, anniversaire à moi en Abisso. Tous à les 10, tous à en tout cas, merci à toi aussi, Charlie. Molongani a mère doublée. En tout cas, Dina en tout cas, Bambo Teatro, Julia, Bambo Teatro, Papa Samba de Paris, Bambo Teatro, la Pestibino, et puis na Pessimbo, na Jennifer Maleko, Héritier Maleko, Claudia Augusto, Mama Banami Balé, depuis Portugal, Bambo Teatro, et Papi Dovele, Mona Poto ya Tanga, Papi Dovele, Bambo Teatro ya Ngona, na Pessu Motena. Dadi Muzungu, Bambo Teatro, Pesselanga Mbote na Julia, Bambo Teatro la bino en tout cas, je vous aime vraiment tant, na linga bino atro, beaucoup continuer ko s'abonner na chaîne Abisso, chaîne Abino, Papi Gene, tout le la vie. Yango tout le la vie té. Yango wana. Mais on peut si numéro té hein. Numéro nanga merci beaucoup numéro pour me contacter numéro nanga ezali plus 0033 code de France et 06 sur le de 33, on l'appelle 06 5 67 519 49 à la fin. 06 5 67 519 49 à la fin. Contactez Kinal Maleko pour na maman Biabouzo Baté. Remarque
nazwaka biloko nyonso remarque oh moi des fois moi ezali quelque part benganga na ko décrocher ngai moko personnel na ko yamba bino tout cela na ndenge ya respect pour te baningi to continuer l'émission au plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup na abonné na biso, merci na ba open na abonné na mte bazwa ki émission bandeko ba partager là ki bango vraiment beau s'abonner très massivement parce que ba émission ekoya et belé merci na Papi Guéné merci na Emoko 4 fois prêtre hein Washington les grands pays na Minikta kayo na ozela zela kaka ba promesse wana to ozela kayo so lobby ekokisa merci beaucoup Kinal en tout cas à la prochaine na biso surtout bonne soirée à tous bye bye Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mbala Sandrine na Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama ande nani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama e Mak Makalazo professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama e Gina Kiakou na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote oh Germain Mambouya nani alula yote oh na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi asre ya mama e Ambro Jenny Diklengele Elembala le géant de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi asre ya mama e Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mouzé Anta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Nyengeton, Karine Yengaboule, Moana Paris, Chifa Kambati Malela, Ado Senga di Sengomoka, et Doziola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe epa yakendanga ya wama wana motema nzambe mokili ya nzambe Professeur Augusto de Jena, Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spagnon Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Daziro Tazimambo, Kiaro Marike yo astre moto ninga na boma gambo ninga na mema Kiaro Marike fami ama monikie yo astre Yoka papa kolera Diana Saïdjens na mama Jetou Fifi Landu Oni basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngaina lalite mosala seko banza yo Utotika ngaina koma na ngai mwana mawa Salo zongela ngai nokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Utana lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamato wolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo
coup de faudrait beta motema nanga ya dada tokwe diana na ngai mabe nasala yo boya kolimbisa ngai nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai nakosuka wapi lolenge okomi omemela ngai DJ Kisalou 100 Chideric Tamba 4 saisons tango bomwana esi elekake oni okanda lokola kake s'il te plaît songisa bolingo omotema nanga ezose nie Manda Mandalala mipesa na losambo lipasa nanga kade mama Nina na Deborah yana subu nazobanga nanga déception soki moye ezali osala ta confession wana moi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga dansi ya Tusevo Chika Malamba Mama Bibi Nzazanoa Diana eskazo yeba ndenge nazo sufri Ntango kolala ndenge nazo santi Molingongo ya tindinga pena conclure Na mikaba na losambo mama Titana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komi obanga nanga Déception Soki moye ezali yosalata Wana moyiba banda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Keja Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimée Namokolanga ya suka ya natango toka mwanaki Nilope na nga talo ngana lingaka yo Obwaki wapie Jana bolingo na nga obwaki wapie Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na rumba Déclarant Malela